Mbote na bino bandeko batali tozomani na centre d'accueil kimbangiste ya Kasavubu a mboka Kinshasa epai wapi culte écuménique ezali bongo kosalema na ntina ya kimia na mboka na biso pe kosenga soutien du vent et pas pour ntina ba institution ya mboka na biso to ebete uta mikolo mingi mboka na biso République démocratique du Congo etungisami na bitumba kasi bakambia politique na mokolo lelo le 5 lundi le 5 mai baponi te bakwa koya na kati ya centre d'accueil kimbangiste et longo na mangomba mususu mpona kosenga na tata Nzambe ete kimia ko koya na mboka ndeto kosenga na bino ete boka kolanda manso ndenge kolekela na nzela caméra boye ba ete tozwi lisongi ya papa Alphonse Lando bolande bolam au représentant et chef de l'État, Tony Kanko Chikou, il fallait s'en abisso, mais à préparer au Bembo de l'Ona Poko. Lui, dans une maloma, à Komonaye. Et Azali, mon tindami, et chef de l'État. On a ma mission à Saraka, au Italie Moka. De Nazim Aloba na Komonaye. Président de la République, à la nation, ma papa, et maman Soso, à Banazaka, Bananaye. Tout ce qui est Kinya et Kota,
kuna na est mandoki esika mpona développement ya mboka ebanda ya solosolo nde napesi mpe merci na bachef coutumier bazali na monelema ya leta. Merci beaucoup banga chef patolo mambele bituma mambele etali biso nyonso ezala opposition ezala biso pouvoir soki ndako kozika voisin ayaka kosokwata mwamai nde tosenge bandeko na biso baza na opposition totambola elongo pour passer pour nous en et nous voir la case de notre Yabakongolais. Merci l'assistance de nos serviteurs. Encore une fois, nous avons cette solution pour qui se voit et les Canadiens. Nous avons pas parlé de ce. Merci. To kobi na programme na biso. Merci totondi maloba ya honorable Laurent Batumona pe to kobi na programme na biso. To koti directement na partie oyo ya présentation des prières par les chefs de confession religieuse ou les représentants. Donc to koti na tango ya mabondeli. Ndiye na lobaki yango ba intention de prière oyo ekabwani na bandambo minei oyo wana to présenter ba intention de to ko talisa maloba na bango epa na Nzambe. Tokobanda na première intention de prière. Première intention de prière pour l'intégrité territoriale de la RDC. Et pour yango to biangi lisusu na limemia nyonso son éminence Cheikh Abdallah Mangala pe na simana ye les révérends Kalunga yazali représentant ya Monseigneur Fumapanda ya l'église indépendante. Totia mayele na biso na makanisi na biso na maetolingi tosenga epe na kolo. Nzambe oyo na bakombo ebele toye epe na yo kobelela pe kolela oyo kela biso mawa yo moko okelaki biso opesaki biso lokumu opesaki biso pe biloko ekasi banguna bakoya na likunya pe na biso pe na mboka na biso kitoko ya mboka na biso nde baye kobundisa biso bitumba esilaka te bitumba esilaka te Nzambe otiaki na mboka na biso mabele oyo ezali très fertile eloko nyonso mbuma nyonso to soki tobwaki yango
ekokola banyama ndenge na ndenge eleki bamboka ebele na mokili oyayo mabele mai zamba epai na epai me kasi oyo mutu azali chef na yango biloko nyonso wana azali na lokumu te yo moko olobaki opesaki lokumu epai ya mutu ye nde tata ya humanité me kasi olobaki lisusu soki mutu abomi mutu mosusu asali masumu donc mutu moko azali na valeur ya humanité mobimba mboka na biso ezali na makambo ebele bato ebele na ndenge bato ya mwindo bato ya pembe milai mikuse minoko epai toloba te me kasi mine nde eyebani sur le plan national ezala lingala ezala kiswahili ezala ngo ezala chiluba langue na pensée tala ndenge nzambe asali na mboka na biso tozali na ba voisin na biso me kasi na nyonso wana tozali kaka boko mama moko tata moko na ba diversité nyonso wana lelo tokosala te ekeseni ya mutu auti na nord alobi akota na sud te ou bien oyo azali mutu ya sud ya est alobi akende na ouest te batribu ezali ebele na yango nde tosengi nzambe otia maboko na yo oyo ya esantu na stabilité familiale na biso tozala batu oyo bafamille na biso evandi na kimia bana na biso bakola malamu bana na biso batanga malamu bana na biso oyo ya kobala babala na ndenge elongo bani ba institution na biso bakota na kati bana na biso ya basi lokola mibali tolingi nzambe obatela mboka na biso na maimanso oyo opesaki biso bawe oyo ya mboka na biso bakongole à cause ya bitumba bazali nombre oyo tokotanga te me kasi tolingi nde mboka na biso ekende liboso développement me kasi yo moko kombo na yo ezali kimia pe oyebisaki biso ete soki kimia ezali te développement pe ekozala te tosengi kimia nzambe na mboka na biso na bafamille na biso tosengi nzambe kimia na yo ekota mutu moko moko na kati ya mayele na ye na kati ya motema na ye pamba te atala aloba ete nakende kutungisa lisusu mboka oyo te République démocratique du Congo natika kimia baye bazali kuna na kati bakongole yo moko lobaki ozali nzambe ya bolingo ndetina ya biso kozala awa na mokili donc tozoluka nzela nini oyo toko mona yo nzambe okoyoka biso pe nyonso otozosenga na kimia esalima me kasi tosengi epai na yo le bon sens dans les termes ya koloba ete toza na makanisi ya malamu epai na yo po tozwa ba piste de solution na kimia na maimanso ezali epai na biso. Quand on aime son pays, on maîtrise ses lois pour enfin bénéficier ses droits
Certainement, l'amour de la patrie signifie être en cohésion avec les filles et les fils du pays. Là où l'amour du prochain disparaît, l'unité devient fragile. Donc, nous sommes obligés de répondre à l'appel divin de vivre ensemble et unis. Une autre exigence qu'on doit améliorer, nous, citoyens congolais et croyants, le patriotisme. Patriotisme, on exhorte à tout Congolais de savoir, et si quelqu'un n'aime pas son pays, en tout cas, il ne peut même pas prétendre qu'il est croyant. Et nous, dans l'islam, le prophète Mohammed, que la paix sur lui, il dit: sois généreux à ton semblable, comme Dieu est généreux envers toi. Nous devons encore une fois développer le sens des responsabilités, la concertation permanente dans la société. Ce système peut nous amener peu à peu à trouver les résultats escomptés. L'ambiance entre les patriotes sera sereine. Et sur le plan régional, nous implorons à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a doté ces terres, et même les organisations, qu'elles soient régionales ou internationales, acceptent et nous donnent raison. Et nous parlons de l'Organisation des Nations Unies, qui a vraiment statué là-dessus sans embâche. Résolution 3773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les pays membres de l'Union africaine, aucun a ignoré l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, notre pays. C'est ainsi que nous disons à notre Seigneur le Tout-Puissant que cessent les hostilités, que ce soit à l'est ou à l'ouest ou au nord ou au sud de la République démocratique du Congo. Sur toutes ces hostilités est mise en œuvre des accords de Nairobi et de Luanda, sans toutefois aller plus loin, qu'ils ont eux-mêmes dit nécessairement le pays est attaqué et les gens doivent cesser d'attaquer le pays et quitter ce pays bonnement dans la paix. Il nous revient de nous mettre ensemble et travailler courageusement pour récupérer le temps que nous avons perdu, peuple congolais. Levons nos mains humblement devant Dieu en disant: Dieu, pardonne-nous les péchés. Guide ton peuple congolais dans le droit chemin. Donne-nous les biens et protège les Congolais du mal. Protège les chefs de l'État, les acteurs du gouvernement, le peuple congolais en général et ce groupement AAAA du peuple qui a eu cette initiative de nous réunir aujourd'hui. Implorons à Dieu qu'il exauce notre prière. Amen. Le révérend Kalunga et Azali, représentant, il y a son éminence, Monseigneur indépendante au Congo. Merci beaucoup. De bon délit na intention de prière oyo bapesi biso na kombo ya tata mwana pe molimo santo. Nzambe ozali nzambe na bolingo. Yonde opesaki biso mboka oyo ya Congo, Seigneur. Tozali kokaba yango nyonso na maboko na yo. Ozali nzambe, ozali mobateli, pe ozali mokengeli. Seigneur Dieu Tout-Puissant, soki aussi son amaboko na yo,
Seigneur pesa kimia na mboka tozali kobondela na moma oyo batu mosusu bazali na kolela kasi na mawa na yo ozali nzambe olingaka kolela ya bana na yo te na yango nde Seigneur Dieu Tout-Puissant tozali kobondela ozali mosungi ozali mobateli tala mboka na biso ya Congo batu ba enemi bazali ebele oyo bazali kokomvate mboka na biso Seigneur na yango nde tozali bana na yo butu moi bana na yo bazali kolela na yango nde Seigneur kotala mabunga na biso te papa yo nde kende kokisa kimia na yo na mboka ya Congo mutu moko te azali na nguya ya kodeplace baborne ya mboka na biso Seigneur mukanda na yo elobi alakela mamabe mutu oyo nyonso azali na intention ya kobouger eteni ya mboka na biso nkolo alakela mamabe tata tala bana na yo bazali kolela butu moi tozali mboka na biso na yo moko kende na kobundela biso tozali kosenga onkolo yo ndo pesaka makasi yo ndo pesaka elonga Seigneur tozali kosenga moto na yo ekene na kokita na kati ya mboka ya Congo Seigneur ekene na kobebisa makanisi nyonso oyo banguna na biso ya mboka na biso na yango nde tozali tika mboka oyo ndenge ochelaki biso yango yo ndo opesaki biso richesse nkolo yo ndo opesaki biso makambo nyonso bilei yo ndo opesaki biso ya mabele nkolo ozali na elikia yo simbi monguna azali na makoki ya kotola te mimonisa po tozali nzambe tozali kotika mboka mobimba na maboko na yo bakonzi ya mboka na maboko na yo intégrité territoriale ya RDC Seigneur bameka kotouche yango te tia bomoko na kati ya bakongolais biso nyonso tozala uni tozala derrière les chefs de l'État to soutenir yes Seigneur Dieu Tout-Puissant en fait que mosala oyo azali kosala ekende liboso alakela mamabe mutu nyonso oyo azali na intention ya kobundisa mboka oyo Congo Seigneur tozali na posa komona loboko na yo ya nguya tozali na posa ya komona moto na yo Seigneur Dieu Tout-Puissant agis puisque ozali nzambe bundela biso Seigneur na makasi na biso moko tokokoka te tozali kobelela Seigneur Dieu Tout-Puissant butu moi tozali kosenga Seigneur tia bolingo tia kimia na kati ya peuple congolais nyonso oyo tozali kosenga nyonso oyo tozali kobondela nyonso oyo tozali kolela butu moi tata tala mboka na biso banguna bazala musika oyo nyonso azali na makanisi ya kodétruire mboka yo ezala nil et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Molimo na libondeli na mabondeli to koti na deuxième intention de prière oyo babondeli ekomata likolo pona na tina na kosenga unité na mboka na biso tebi yango malamu soki bomoko ezali te ezali mpasi bandeko bakoya kobondela pona unité ya mboka na biso cohésion nationale et pe pona bozongi ya kimia na mboka na biso po ete kimia yango ezali motuya na yango to sengi na limemia nyonso epai ya son éminence ambassadeur Mangele Silubasa ya koya pona kobondela na tina na ba intention de prière oyo pe akolandisama epai ya représentant ya son éminence Lambalamba ye pe akoya pona kobondela na tina na ba intention de prière oyo. Topunami mpona kobondela tina bomoko uta 1921 Fumukimbangu
atelemaki utambuka kamba pona kosenga bomoko ya bakongole pe ya baafrika. Yango moko na lelo les 5 toponami na centre d'accueil Kimbangiste. Totondi botondi na famille politique ya chef de l'État. Mbula oyo ebeti moko na lelo Fumu Kimbangu utamboka kamba nde apesi mbula oyo pote bomoko ezaki na bakoko na biso ezonga. Yango na sengi na bino nyonso oyo batosaka Nzambe uta 1921 botelema tolingi kosenga pa ya Fumu Kimbangu. Pelo yembo apesaki alobi nani unayalenza ngunza unayalenza bidia mpasi ya lumweni kaluzeiko waungangu za ntoto wausuka sisisuka. Fumu Kimbangu alobaki mayela mokile kosuka pote connaître yete oyo politique ya chef de l'État aye ko reconnaître to sambela ka mikolo na mikolo. Melelo toye na ndaku ya tata oya telemaki na 21 oya pesa kimia oya lingaki Afrika ezala bomoko oya lingaki Kongo ezala na kimia eza ya kokabona te. Yango lelo biso tolingi tosenga na kombo ya Fumu Kimbangu na kombo ya bakoko na kombo ya nguya ya bamvuala bayoka biso tobondela. Zambe tata mokonzi na pema oyo pesaka pema Fumu Kimbangu dia Ntunguna. Yonde otelemaki na 1921 Fumu Kimbangu yonde tozali na ona ngonga oyo tobengi yo Fumu Kimbangu Kiangani oyo telemi lisusu na ngonga oyo na makila ya Fumu Kimbangu na makila ya bangunza tobengi yo na kate obazali na est nord sud west oya na ngonga na mabota mokote yo tata Kimbangu yaka na ngonga oyo toleli epai na yo yolobi na bokoko na biso moko to mibale misato tosangani soki tobengeli yo na solo mokolo na lelo tikate solo waneya epesama na Kongo Kongo epesama kimia boyokani na ba politicien boyokani na basambeli boyokani na ba rebelle boyokani na bopoza boyokani na mouvance ezonga tobeleli esika oyo nguya molimo oyo telemisaki yango nkawa lulendo yango tolobi wiza kwa kumfumu Kimbangu dia Ntunguna wiza kwa kutata simu Kimbangu Kiangani pasi walungisa nsilulu lwako bikavo tukubokele Nzambi yeto kavena ni wankakako ubele kakayo ndeo lakaki na kozonga pona pesa kimia tobele liyo uta oyo kela biso mingi akosenga ezali na mitema na biso me oyo tolobi mokili ekopesa kimia te me kimia ezali pa na yo tikate opesa biso kimia kobanda na ngolo ya lelo mokona lelo pe na libela
kimia wana eya na tata mokonzi ekolo, eya na ba politicien, eya na ba sambeli, eya na ba konzi ya mabele, eya na mokili na biso ya Kongo etikala bongo na kombo ya Mvuluzu Kimbangu tolobi bongo ingeta 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 matondo. Merci. Tokobi kaka na molimo na libondeli tobengi représentant de son éminence Lambalamba ye azali pe moko kati na l'église indépendante du Congo. Éternel notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous as donné un pays béni. Tu l'as tellement béni qu'il suscite la convoitise de nos voisins, proches comme éloignés. Puisqu'il est écrit que ta bénédiction ne s'accompagne pas de chagrin, nous te prions Seigneur que tu nous donnes la paix, une paix définitive. Parce que sans la paix, nous ne saurons pas jouir de ces bénédictions. Nous croyons à la mission prophétique de la RDC pour l'Afrique et pour le monde. Pour cela, Seigneur, nous avons besoin d'un peuple uni. Nous avons besoin d'un véritable horizon sans hypocrisie. Nous voulons que tu nous donnes un peuple qui se lève comme un seul homme pour défendre les valeurs et les intérêts de notre pays, pour soutenir les autorités que tu nous as données parce que toute autorité est Dieu. Merci parce que cette vision prophétique de notre pays est une même vision du développement et de notre pays. Mais cela dans le cœur de tout un chacun afin qu'unis nous soyons encore plus forts. Bénis ce pays au travers de la paix parce que c'est toi le prince de la paix. Tu sais qui tu vas utiliser et comment tu vas l'utiliser. Nos prières sont en train de porter des fruits. Nous voyons des ici. Amen. Merci. To kobi kaka na molimo na libondeli to leki na troisième intention de prière oyo ekosalema pona senga epai na Nzambe. De prière dans l'exercice de ses fonctions. Et mon candidat Nzambe asunga ye, Nzambe abatela ye, Nzambe atambolisa ye. Révérend Oscar ye aliko ya Konde Mpolo Dominique asimana ye biso tokobondela mpe na représentant légal à l'armée du Sahel. Amen, libota nkolo. Ezali malamu ko lelo.
mokanda nkolo tozala kati na unité de la foi na yango tokosengeka na tata mpo ayeba kobatela mokonzi ya mboka. Tosengi mpa tata yawe nzambe tata mozesa ya likolo na se kobatela mabota mokosala kimia oyo ezaki makanisi na biso te me ezaki makanisi kowuta mpa na yo parceke eloko moko te kosalama na se ya mokomisi yango te. Tata na biso tiki te omonisa kati ya mokonzi ya mboka oyo yo esila kopesa mokumba parceke na se ya moi bokonzi moko te oyo ekozala soki ewuti epa na yo te parceke yo nde opesaka. alo tata tiki po te ayeba kosala mosala ndenge esengeli ndenge euta kotelemisa liboso ya mboka Kongo. alo nzela esika obelema biso kati na esika oyo tata tiki te ngolu na yo boboto na yo eumela seko kati na mokonzi ya mboka oyeba kotambusa ye ndenge ekani yo parceke rien ke volonté na yo eba kosalama kati na babulami na yo. mwana yo na libota zala na elongo mayela likolo mpe ezala kati na mokonzi ya mboka. Tata mimonisa mpona kokonfondre mayela bamokili oyo bakoyanga miango oyo bakobundisa bakoluka kweza mboka. Tata kimia na yo mawa na yo tata batela susu batela mokonzi ya mboka tambola na elongo atambola na liboso ya lilako na yo salela lilako na yo mpe atosama nyonso esengeli ya likolo mpo te kimia ebakozala mpe protection mwana molimo. tobondeli biso bandeko ya l'armée du salut ngai nali ko représenter le colonel Gracia oyo tozalaki na ye me baatashe mosusu ebiangi ye tokobondela na ntina na intention de prière oyo ete nzambe atia loboko na ye likolo na motambolisi na mboka na biso. Tobondela biso nzambe tata na likolo toye lisusu na ntango oyo na présence na yo kobondela na ntina na motambolisi na mboka na biso. Nzambe makomi elobi pouvoir eutaka epai na yo yo nde olingaki ete ye akokozwa deuxième mandat à la tête ya mboka na biso. Nzambe biso toye epai na yo po ete makomi elobi sans toi nous ne pouvons rien faire, sans toi le chef de l'État ne saura rien faire. Yango toye epai na yo kobela yo kobete nzambe tia loboko na yo likolo na ye koba kobatela ye ruse ya moyini satana pesa ye bonne santé pesa ye makanisi ya sika salela ye nzambe kanisa ye nzambe po ete mokolo moko abonzaki mboka oyo na maboko na yo ya lisini ya reconnaissance epai na yo nzambe kanisa ye batela ye oui moyini ya kokomplote mais wana yo otie loboko tout ce qui est plan du diable ezali anéanti batela ye et surtout batela mpe libota na ye po ete soki libota mpe ali ebatelami ye akozala na kimia mpe akomipesa makasi. Nzambe na exercice ya fonction na ye tobonde miseti na suka tobonde nelikia nyonso po ete wana tobonde nelikia nyonso epai na yo yo kaka mpe oyo anolaka. Merci papa tobondeli mpona nyonso nzambe otambolisa nzambe olongisa. C'est vrai elonga na ye na manda na ye ekozala mpe elonga na biso peuple congolais
yango tobondeli ete nzambe osalela ye opesa ye bainitiative ya sika opesa ye makanisi na sika ya e opesa ye bakisusu bwania oyo esengeli mpo na kokamba mboka na biso lolenge oyo olingeli. Merci papa, tobondeli boye na elikya nyonso mpe na nkombo na Yesu Kristo mpe tolobi amen. Tokomi kaka na ba intention de prière, tokomi na souhait ba intention de prière. Eko salema pona ko bonde la pona ba institution mboka na biso. Tebi na ba mboka na biso, to na ba institution, tout d'abord le président de la République a une institution, to na parlement, na deux chambres na ngo, to na gouvernement. To ina ba institution judiciaire to ko bonde la epai na nzambe te nzambe atambolisa bakambi abatela asunga ete ba institution oyo esunga ete mboka na biso kene liboso, mais également pour la intention de prière oyo to ko bonde la netali le réarmement moral et spirituel ya peuple congolais. Et Nzambe asala ete peuple congolais azo makasi na sika. Makasi na sika. Po ete azala oya telemi pona kobunda pona ekolo et surtout pona mboka na biso ekende ya liboso. Na yango to kosenga na limeme nyonso epai na révérend Mududu Ndompaulu ya ali représentant ya chef spirituel église kimbangiste ya ko belema pona ko ya ko bonde la pona intention de prière oyo. Merci. O kombo na nzambe tata mwana pe tata molimo santo na monete batozana no soki ndenge ni mwa malili moke nde yango tosenga nanu mwa loyembo pa faki ekamba pe losambo oyo na kopesa pe na oyo epesa mino na bandeko na nga balekinga liboso awa nde tosengi na faki eteni moko ya
au Congo na Nzambe tata mwana pe tata Molimo Santu na banza tolanda loyembo fanfara pesikatela biso mboka oyo tata Simon Kimbangu amonela pasi eka 1921 atelemaki mpe liboso monene mpe alobaki akokoma na ye mpona minyoko oyo ezalaki na biso moyindo wana biso bayindo toyebi ete Afrique oyo mpe mokili mobimba ezali père des indépendances africaines. Wana biso bonso tozala reconnaissant avec Simon Kimbangu toyeba ye mpe tosalela nini asalikaki na mboka oyo abundelaki mboka oyo tolali bakoma mitisi ndenge alobye mwao ete uta africain ye alobaki ete eteni moko ya mabele ya mboka oyo ekokolongwa te aloba yango maya mpe tozali komona aloba yango asakola yango eyamani te bandeko ate olaki costume na yo ate olaki omati na avion na bato na nini ozali moyindo yebe te kokola ezali Simon Kimbangu ebele tozeba likambo yango te le 4 janvier 60